clôture ya service Bonza 2026 na maboko na Nzambe ezali prévu pour na mokolo dimanche 1er février 2026 oyo na ngonga ya 7h ngingo kino 11h kuna na ACK Bandal, plus précisément na avenue Mavungu numéro 5, non loin ya maison communale, chez l'évêque Mukuna Pascal. Bakisela ye toujours l'homme du retour à la parole. Yemoko, nde akozala wana toujours na pointe, po na kobeta ngonga, yango kozanga tenoko na ngai, na mabongisi oyo po, ezali mokolo toko yebisa Nzambe yemoko, akamata volant, po na kokumba biso na année 2026 oyo, amema biso ndenge alingi, kasi ya koyeba ezali ndeke, service ango ezali kokoba, toujours avec impact pe idéologie, neti dimanche oyo le 25 janvier 2026, makambo ezalaki tellement kitoko, na culte kaka ndenge bokoki komona na bilili, ebongo sikoyo, clôture ekozala ndenge nini? Surprise. C'est Dieu qui protège les gens. Si lui ne garde pas, c'est lui qui veille en vain. On dit bien, et réjouissez-vous. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Laisse que ton nom soit inscrit dans les saints qui seront bénis. Les gens qui vont voyager en désordre. Amen. Les gens qui seront bénis financièrement. Je reçois mon Père. Tu vois, quand nous parlons d'argent, bien aimé, toi tu n'as pas encore touché l'argent. Yango tolobi, pona le 1er février 2026, kozanga tenoko nangai, yaka kokabambula oyo na maboko ya Nzambe pour que yemoko akumba masolo, kasi bobo sana yango te que louange, paix adoration. Et kotoka jour ango na ndenga kosakana te avec les grâces lokola, frère Miki Kanyinda, frère Billy Bilomba, et Longo, na frère Fiston Kongolo, bakozala wana, pona kobeta nzenze, ndenge zalaka toujours. Itabamulende